Paola sera accompagné à sa dernière demeure au cimetière. Hier, ils avaient critiqué les 32 ans. Il y a un gouvernement à Mobutu. Je veux bien. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus il y a même pas 10 ans au pouvoir, ils comptent. Par contre, il y a pas qui commis ce qui convient à être. Et ça brûle par partie. Partout maintenant. Et ils s'en foutent du reste. Quand je dis du reste, il y a la population. Ils s'en foutent de la population. Partout quand on a des lobbies ailleurs, le père ville, aujourd'hui, il est milliardaire. Aujourd'hui, là, dollar américain, même pas le franc congolais. Il appartient à tout chef d'État d'intérioriser l'alternance comme vertu démocratique, car il est louable de quitter le pouvoir dans la dignité. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps de sonner. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. C'est la vérité, la réalité. Suivez vous-même. Kabila doit partir, l'heure a sonné. Monsieur le Président, je suis venu attirer votre attention. Patriote, je vous le dis clairement, penser au troisième mandat est aberrant. Voilà déjà 2 mandats la présidence. Nous pensons que l'alternance est d'évidence. Vous n'êtes pas l'homme providence, évitez de Vous n'êtes pas l'homme providence. Avez-vous encore à nous proposer? Pourquoi ne l'avoir pas fait dans le passé? 14 ans diront tu n'as rien fait. Ça n'a jamais existé. Il n'y a rien de mieux sous le soleil. On a vite limite à ce fauteuil. On a vite limite à ce fauteuil. Le Premier ministre. Je crois que tout ça entre dans le cadre des préparatifs, mais aussi des détails qui doivent être réglés. Nous Kalongo, son ami de très longtemps, avec qui ils ont créé Zaïko Langalanga. En tout cas, tout le monde est là à l'aéroport. On retient nos larmes. À l'aéroport, certains s'effondrent. Vous le constatez. On ne pouvait pas imaginer un tel désastre. En tout cas, pas de sitôt. Papa Wemba n'était pas malade quand il partait à Kinshasa. Il allait faire son travail. Et on attendait le voir revenir en bonne santé pour continuer à égayer les Congolais comme il a fait depuis toute sa vie. Cet artiste né, c'était un pour l'éternité. Vous voyez là les visages grimaçants de toutes les personnalités qui sont à l'aéroport. Et Koumani s'en est allé. Vébokoul repose en paix pour l'éternité. C'est la voix de tout un chacun de nous. Nous n'avons plus que nos regrets, nos yeux pour pleurer et accompagner cette illustre personnalité à sa dernière demeure selon le programme qui nous a été donné. Le ministre de la Culture et des Arts a parlé tout à l'heure, avant que le corps ne descende. Il a dit que le corps sera acheminé tout à l'heure à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Le corps restera là jusqu'à lundi 2 mai. Il sera alors exposé au stade de Martyrs pour les derniers hommages. Et le 3, ce sera mardi. Papa Wemba sera accompagné à sa dernière demeure au cimetière. Hier, ils avaient critiqué les 32 ans. Il y a un gouvernement à Mobutu. Je veux bien. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus il y a même pas 10 ans au pouvoir, ils comptent. Par contre, il y a pas qui commis ce qui convient à être. Et ça brûle par partie. Partout dedans. Et ils s'en foutent du reste.
intérioriser l'alternance comme vertu démocratique. Car il est louable de quitter le pouvoir dans la dignité. Monsieur le Président, Monsieur Kabila, il est temps de vous en aller. il est temps de vous en aller. Messieurs les Rwandais, l'air a sonné, il faut partir. Monsieur Kabila, il est temps que tu te casses. Tu dois dégager. L'air a sonné, dégage, Monsieur Kabila. Tu ne mérites pas le respect parce que tu n'as rien foutu pendant que... Voilà déjà deux mandats à la présidence. Nous pensons que l'alternance est d'évidence. Vous n'êtes pas de providence. Kabila n'est pas l'homme de providence parce qu'il a échoué lamentablement 15 ans durant au Congo. Un meurtrier, un assassin, un bandit de grand chemin. Ce monsieur doit dégager. Vous allez spécial breaking news Awa à Paris avec Proverbe 3030. Vous allez qui belé, il y a ko finganga, il y a ko critiquer, il y a ko loba proverbe loba. Awa nazo lobate lokola mosali na Nzambe, nazo lobate lokola révélation, mais awa nazo loba étant que un intellectuel congolais, un combattant ou asala banalise. Donc nalingi te makamna loba awa bo loba Nzambe mutayebisi. Naza pe mbikulité, nazali pe mutu oyo asalaka kinganga kisite, mais nazali un messager de l'Éternel, pe un Congolais engagé. Alors Kabila Aouti Koboma Papa Wemba. Bah, interview au Papa Wemba Sali à lobby il y a un mois passé a critiqué Bango, Nenge Bayaki Maboko Pamba, Bautara Rwanda, Nenge Bayibi Mbongo, Nenge Bazo s'en foutre na ba Congolais. Et c'est ngel buna mnogo ba ke ba Rwandais bazara très méchant, baza ba rancunier, ba pardonnarate. Alors discours oyo ne etindi Kabila asila nana Papa Wemba. Alors na web sabino que Papa Wemba azara combattant bandakala. Peu importe maramni ya salaki, peu importe maramni te reprocher que mais Papa Wemba azaki combattant. Moi je crois mutakene ko diminuer combat ya Papa Wemba mende aza oyebi ba tete la baza soudé baza uni ba tete la nyonso monde entier bazaka moko bazaka famille moko. Alors bakene ko mona ye ko ye sai ke yo zo be sali pana biso tika biso kimia ko lobela suma kambo ya politique tepo mokonzi kuna Rwandais oya wa obomangai. Yango moni Papa Wemba tango nyonso bazako tuni mamba komba ya Congo azako répondre na kanda parce que azalaki na kanda. Pe lisusu soko landi bien ba interview landi interview à radio landi interview à ba musicien ba komiko kwa kile Kabila ke ba beta so ba concerter ba ya so potote Kabila pesa ba mbongo ya muke ba lia ba na mo bazo souffrir tout ba ke ko mona même ministre à tutelle na bango. Et puis, musiciens bazo se plaindre bazo lela parce que Kabila a subi sa bango touche. Ya wana za malamu ko salokola ba Alpha Blondy aboya mbongo gouvernement atikala en exil. Ba musiciens na biso il fallait bango tout ba kima ba en exil ba boya boyembela Kabila. Mais rere ba salaki likolo mbongo bazu mbongo pe na yeb sabino lelo oyo nde na sabino plan Kabila ali akoboma ba musiciens nyonso ba yembela ye. Na lobi yango akobuma ba musicien nyonso ba yembela ye. Alors eloko akokamwa awa soki za na mutu fo azala inquiété soki za na mutu oyo fo apakata mbango tana nzela makolo andima na ye ko ye pa juge na ba dossier ya viol les autres na poto awa eza Wankovia esengeli na ye loko liboso na opese conseil ali akota studio asala déjà nzembo ale la Papa Wemba. Parce que l'histoire se répète. King Kester a koufi, ba fanatique à Papa ya King Kester ba boy Papa Wemba akeni. Papa Wemba sali matanga ne moko na molokai ayembeli King Kester mene ya phrase nzembo phrase o azolela ye blessure o azolela Papa Kester. Nzoka nzembo wana Papa Wemba azolela Kester te azali komilela ye moko parce que botala ba chaîne nyo surtout le monde bazwi nzembo wana ya oyo King Kester azolela Papa Wemba azolela King Kester yango ba olela on Papa Wemba. Alors siko pe même scénario salami d'ailleurs Wankovia ba signe ndiezo landaye asali ba déclaration yena Papa Wemba bazako yokanate asali ba déclaration weleli ko somba likambo ya bembe heureusement redi ami sa yebo zong senata abi yo ko kende te po yo
au lukela vie beaucoup le problème. Le jour au corps, il y a Papa Wemba, le roi, ils ont comme à Kinshasa, Kofi Olomide, Wankovia, Azo avion, à Kenae Lomé. Puis si les ont continué, le lendemain, Papa n'a pas Kofi en Paris. Donc, ils ont déjà si indien. Or, dans le programme à Kabila, dans le programme à monde spirituel, dans le programme à Nzambe, les prochains, il faut Koufa, ils ont Wankovia. Alors, et là, on y a un salle. Dans le Oyo, conseil, dans le ça, Wankovia, aluka pasteur à solo. Aluka loa ba denile cité bino moni bo lumbu nene samwe na télévision les nem sabino ke baza ba aventurier faut aluka délivrance bo tiaka tembe bo moni na mobali ya mama 100 jours yepe lisusu exposé na net pour na la sabino ke impudicité na bango comme na lolenge moko bango moko bazo na ba preuve pour ba lo ba ke proverbe maramba lo baka eza solo merci na bino surtout bo zalaki ko pesa ngai ba conseil pe bo bagi na lembisa bo moni ke lenga na doser bango moko bakomi ko bimisa ba preuve ya impudicité na bango o koko na ngalo baka bazala impudique ba impudicité na bango e monani ko ma Pascal il bote mi j'ai derrière impudicité na bo même monana na bazam entouré la ba démon donc Kabila un président qui agresse ses propres citoyens donc il doit partir parce que ezali mamingi na uti kozwa coup de fil ya Celio Ambrosio ya Eleison les magiques alobi azo présenter ba condoléances na ye na famille ya Viva la Musica pe ba congolais noso de la part ya bana Victoria Eleison et certes pour na Papa Wemba donc Celio Ambrosio les magiques na Paris azo ko présenter ba condoléances na ye na moni pe maître champion bienvenue na mwasi na ye na bana ba rejoindre Celio Ambrosio bazo présenter ba condoléances d'abord de la part de Victoria Eleison Paris. Alors, bolinga olinga te biso no surtout aux arabes combattants. Moni Papa Wemba azaki combattant et un vrai motete là akufi en martyr net Lumumba parce que souci na yala ki akufa martyr lokola Lumumba. C'est pourquoi Papa Wemba akufi na scène. Papa Wemba akufi na scène et la cité que eza liwa moko il y a des arrêts cardiaques ou bien eza liwa non ezali assassinat bateli poison en plein concert bozomona ba déplacement ba micro bozomona bien micro wana le Papa Wemba zoyemba azobina et puis Papa Wemba l'air azomata na podium alobi ete alingi azomema bino na République démocratique du Congo aboyi ba terroriste donc abwakelaki Kabila jeton wana po ayebaki bazali na plan ya kosalema be. Et bon, moni bien, c'est-à-dire, lelo oyo, toko kolobake, Côte d'Ivoire, ba utiliser ango pour basil sakabila, ou basim si bango touche, pour basil sakabila, ou basim si bango touche, ou bazali de cœur, ensemble, ba travailler en convenance. Alors, et l'autre chose comme ça, pourquoi moi si à Papa Wemba Amazon a boyi, basa la autopsie. Wana itikali bino ba fana Viva la Musica, bino ba famille, bo que nous tourne Amazon parce que normalement Papa Wemba c'est un grand monsieur qui est mort. Na 21e siècle, nous tous sera koufi fouba ça la autopsie. Mais à mon plus grand étonnement, moi si à Papa Wemba a boyi basa l'autopsie. Or, et là kazo bo sanake, ce qui a boyi koloba vérité que ba bomé mobile naie pour critiquer Kabila, alta la sort ya moi si ya ale moloto, ba pesa ki mbongo ebele pour aya ko kosa na stade. Que mobile na iba ange ba ko hypothèse aki ba tela ki poison lelo yepe ba tela poison c'est-à-dire Kabila a aussi sa ba musicien na nyon surtout a otela ba poison ce qui peut moi si a Wemba ayebi secret na ba boyi aloba ya ma boyi autopsie ça ba ko tela ka poison alors eloko oyo ngana ko koloba ezali ke biso tout toyeba ke ba Rwandais baza sans pitié bino tout oyo bo yembela Kabila et comme na tour inaye aboma bino moko na moko. RTNC, chaîne nationale, est raté événement parce que les Kabila, les Papa Wemba Koufi, le monde entier va stopper l'émission de Bango pour nous rendre hommage à Papa Wemba. RTNC, les alliés branche et ça la publicité, et ça la propagande de Kabila et continue à qui l'émission de Bango et très que le battre leur monter. Bah que se ressaisir après. Pourquoi? Parce que bah yeba qui est le Koko Sara. À un moment donné, Kabila place à la qui et ça m'a comme ministre, il y a nini. Il y a culture, mais un président de la République a dit qu'il m'a pour s'intéresser, qu'on peut savoir hors de bâtiment d'avion tout et tout, parce que Banda Kala Moto Abomara, Yewana, Ndoki a fini na Boutou,
Yona na tonga tuna rayo, soki olalaki bien, soki olamaki bien, pour à se rendre compte ce qui makamosala qui est oyebi. Peu pourquoi bayembelaka rwandais mbongo apesa ba musicien esila. Bino mo bozo mona lelo nde bakomi kolela. Lokola bakomi ko tie pression ya ngwana zo sala bino nde ngwana. Donc na liste ya Ali Wankovia, Patrice JB, Wera boza na liste. Mais ce qui est sûr, JB Mpiana na Wankovia barowele la kokufa. Donc bango mibale barowele la kokufa ba proche ba kokufa parce que ba biloko basimba na ba kisi basimba na programme ya Kabila les Rwandais zoti na bango bongo na ndeko oyo ya Wera oyo bengaka Patrice un sorcier un mutu ya misala mabe azali pe na kati na bango. Alors Wemba ba bomi likolo ya déclaration on a auto laxabino a critiquer Kabila a n'aura jamais pas critiqué. Alors Alain Moloto Patrice na Atoms va utiliser bango pour na kotiela Alain Moloto poison pe na ngonga oyo mwasi Alain Moloto ne na bagi basi batieli poison pour aibi vérité. Patrice Lombongo Kabila a utilisé bango pour na koboma batu mingi bakomi ba témoin gênant. Il faut pe baleka. Donc Patrice na Lombongo Kabila a utilisé bango na Wankovia. Siko balobi nini Wankovia nde mutu apesa ki ide balobi ke Wemba lobaka ki akokufa na podium ikoza malamu botiela ye poison wana na podium po esala lokola ke suwe na ye kokisama. Donc bali ba mona biso ndire biso bazoba Wemba azalaki suwe na ye akufa na podium ezalaki suwe na ye lokola artiste nyonso to alinga kufa na podium mais botala scénario bien Wemba kufi na podium te po nzamba alinga kufa na podium Wemba kufi na podium po ya ce micro ce fameux micro bozo mona on live ndenge ba yiko tia micro penenge bomoni ke eloko kamusinga le taureau ya Zakari Mutoyo aza vraiment maïle minité batutozana bango balobi ce micro eza na valeur koleka Wemba mais Zakari le grand taureau oyo pe fou to le kisaye pe aza na liste bato okufa parce que aza témoin gênant azoloba ke ingénieur wana ayaki kolongola micro po micro ezaki trop cher. Est-ce que micro wana ezo coûté plus cher que vie à papa Wemba? Bande konanga micro wana ezaki empoisonné botala ba image wana bien ba yeko tika micro le papa Wemba zo yemba le papa Wemba yeko yemba na micro wana akwemba moko ezaki poison oyo ya ka ozu yango okwemba la moko. Alors bino moko bomoni ndenge gouvernement oyo ezo sala ndenge bazo mona biso po ba Rwandais baza ba champion ba scénario ba boma Musée Kabila na kati ya bureau na ye ba sala scénario. Premier scénario Kabila abimaki yaza kabange pourtant za muto ya côté ya nini ya katanga te bosi boyoka na bato apese kombo abimisa Jeannette oyo aza tata mwasi na abimisa ili pasa na ye et puis azwa ba Rwandais même ministre Rwandais oyo ba kangi bulumu na Skype bozo tanga ka kombo na chrétien mais c'est un Rwandais aza Rwandais donc ba Rwandais ba travailler ndenge wana ezali ma mingi sodeli na web sabino ke Kofi JB Wera Patrice Lombongo tout et tout boluka repentance parce que et comme il tourne bino parce que tango et comme na tourne bino au moins beaucoup fa dans le Seigneur parce que bokendeki ko lia na muto balia kanete à se décider à banosi na bino moko na moko. Alors ezama dans le Seigneur ciel et terre et kotonda kala mingi te mikolo yo cimetière au ciel et terre et kotonda na ba artiste et kozala awa Rochero, Awa Kinkester, Awa Viebokoul, Awa Bouyolanda, Wankovia, Wera, JB, Marie Nakisa Missam, Borolanda na parce que Bokene ko soutenir Muto bo soutenir raté et comme temps on a bango ba comme siko kolia bato oyo bodiaka. Mutu tupe oyo ayebi a contestat testament ya Kinkester. Abundise be Kinkester. Akanga ebembakin Kester na nini akanga ebembakin Kester po ba rendre hommage te yo pe calamité bozo silana parce que makamongo ngongese koki ya makamunyo surtout donc tolobi makambo eza spécial papa Wemba ezali mawa mingi ezali vraiment mawa mingi conseil nazo pesa na Wankovia akota studio mbangu ayembela maréchal ya pe chef suprême ya village molokai parce que beaucoup aleli Kinkester à lobby général na moko akufi yo sikoyo ozalaka adjudant général ya
Viva la musique, parce que vous allez jamais na Viva la musique, mais vous avez nos petits, il y a confiance, il y a vieux beaucoup. Alors, le lo maréchal, chef suprême, il y a village Moloka Akei, ça les la Nzembo, les la conseil na kopé sayo, vous avez un dossier à viol les en France. Malam kuto oki manombango bi Kinshasa, oyata awa, jija kangayo ba bomba yo, tozana na posa na oza na prison, que yo que nous lia poison pe batio na plan au les prochains. Alors Zakle, tout le balikamunaye ndenge, c'est un taureau, c'est un malheureux, mutumoro un collabo, un incivique. Oyo akwara ke ayebinyo sérieusement nzamba apimela e côté les matumela e propriété mutazo la taba couleur lokola 1000 pattes donc azana chemise à rouge pantalon jaune ayebi même à ninité à lirete azana concordance et puis la plupart il y a et puis bah tout bon les Kinshasa qui va s'appeler ce sont des victimes de la SAP de la mode bah toi est-ce que ça s'appelle à Rasta Bazar bah tu vas suivre bilamba bazoye ba concordance te bazoye ba même pas pour concorder ba couleur bazoye ba même pas pour respecter ba couleur bon ça va s'appeler donc ce sont des victimes de la mode bah victimes de la SAP donc alors botala mutulokola wankovia aleki na TV azolela mais akei lomé ko sepela donc bozomona aza hypocrite eza mami mutu mususu na kokebisa na kati ya breaking news spécial ndenge nini papa oyo baba sacrifier na le Rwandais Kabila pour alobaki ba vérité Petit Prince oyo azo sala vidéo ya biloba loba kolobake bangona King Kester bakendaka aussi makisi basengaka King Kester bande kwa basi lisatu mais Franco King Kester bino bato boyebi nde bokola azana baleki ya bande kwa basi combien il y a Adrien a kufa il y a plus de 20 ans Kester azaki na agini il y a Kester tozalaki après na poto na 20 ans tango yaya Kester akufi Adrien akufi Kester azaki na idiofa azaki na 21 ans leki ya Kester mwasi kaka moko tikala Mami Pascaline oyo koko nanga Pascaline songo apesa ekombo parce que boyebi ki toza famille donc Kester azasu na ndeko mwasi te alors yo Petit Prince levo zo bake basengaki Kester bandeko basi misato bakufa wapi petanga bakomona mpo Kester na vie na ye abota makana bandeko basi mibale donc botika lukuta donc Petit Prince à comprendre que succès a sauté alingi ko sala lokola batutu basala na internet aya na potopo na Kinshasa bafuta batute batu balanda na internet aye ko bimisa prophétie lokuta na kokosela ebembe makambo King Kester akufa ser na yata moko te oyalekisa parce que bo uti ko landa mère Franco Songo oya yambaka Victoria Leison na ndako na ye ya Masipa lezo l'air bazika na Villebon na l'air bayaka bango nyonso tout ezaki na 82 hein 83 atikala ki 2 mois yem to encadrer ki Victoria Mobimba na orchestre Mobimba bato ba histoire ya Victoria bayebi donc botika kokosa makambo wana eza bien te et ozala mawa mingi eza bien te alors tant to lobiete tant oza mosali na Nzambe oza mutolo ba vérité oza mutolo ba lokuta te faut jamais kwa kokosa pour oluka koyeba na sima bato donc bino bato bolobaki proverbe salela biso analyse loba makambo ya vie beaucoup la ndenge nini vie beaucoup la ki en martyr lokola ndeko na ye Lumumba parce que c'était un combattant il est ce qu'il est aza peut-être na côté négatif na ye o etali ye na Nzambe mais biso to koloba ke liwa na ye ezalaki empoisonnement ezali un attentat eza meurtre o esalami en live na Côte d'Ivoire etikali ba famille bazwa ba avocat balandela pourquoi salamaki Petro senga na famille ba expliquer pour nani baboyi autopsie et salama donc ezalaki hommage il y a le roi de la SAP par un des sapeurs retraités biso za ba passe na sapeur retraité pour tout soit retraite na SAP mais tout le temps tout aura toujours il était comment mobile ya idéologie wana ezala idéologie ya King Kester Menea je vous en prie ça idéologie ya King Kester Menea il était comment bien parfumé bien sapé na lira somo bolanda na banzembo ya Viva la Musica c'est lui qui est la première personne qui lance ce cri là et puis idéologie ya SAP ezali idéologie ya Nyarkos ba salango bango mibalena pire mutunaye papa Wemba Kester Boziana baeko baksape ba memi on a niveau mususu donc tobo ça na histoire té ezali ndemona donc adieu l'artiste
bino ba o botika na Kinshasa bo banda déjà ko pakata mbangu pe wankovia na kopesa conseil bandaka déjà ko pakata na mbangu malamu kutu juge a attendre yo na dossier à viol les elabo awa ba bomba yo ki lobby okende na cimetière ya Kimbuta mais ye moko pe Kimbuta tango yo sali ba cimetière wana et c'est yo ba kokundo wana parce que bozo sala ba kabal ya ko accompagner Rwandais ndinga zo bomaka bato bino tout boyaki kozela corps ya papa Wemba ese boyebi pete ke bino nyonso tout boyana liste ese boyebi te ke bino nyonso tout pe bazotielaka bino ba poison moko na moko ndeko nanga to bunda pona mboka to benga na Kabila félicitations na bana Congo bakomi déjà koyembela Kabila il faut kende oza Rwandais obomi mingi il faut kende donc vieux beaucoup la kufi ezali teke ndenge ya za kolinga kufa na scène ba utiliser ba mot na ye ba utiliser penser na ye ba saleli yango scénario yango akufi c'est ça qui proverbe 30 depuis Paris. Breaking news we na ye ko kisama ndo ba mona biso ndire biso ba bazoba Wemba azali soué na ye akufa na podium ezali soué na ye loko artiste nyonso to alinga akufa na podium mais bota la scénario bien Wemba kufi na podium te po nzamba linga kufa na podium Wemba kufi na podium po il y a ce micro ce fameux micro bozo mona ngo on live ndenge ba yiko tia micro pe ndenge bo monike eloko kamusinga le taureau ya Zakari mutoyo aza vraiment maele mingité ah ba tout ça na bango ba lobi ce micro eza na valeur koleka Wemba mais Zakari le grand taureau oyo pe fou to le kisaye pe azana liste bato okufa parce que azan témoin gênant azol ba ke ingénieur wana ayaki kolongola micro po micro ezaki trop cher est-ce que micro wana ezo coûter plus cher que vie à papa Wemba bande konanga micro wana ezaki empoisonné botala ba image wana bien ba yeko tika micro le papa Wemba zoyemba le papa Wemba yeko yemba na micro wana akwemba moko ezaki poison oyo la karozu yango okwemba la moko alors bino moko bomoni ndenge gouvernement oyo sala ndenge bazomona biso po ba Rwandais baza ba champion ba scénario ba boma Moïse Kabila na kati ya biro na ye basala scénario premier scénario Kabila abimake yaza kabange pourtant za muto ya côté ya nini ya katanga te bosi boyoka na bato apese kombo abimisa Jeannette oyo aza tata mwasi na abimisa lipasa na ye et puis azwa ba Rwandais même ministre Rwandais oyo bakangi bulumu na Skype bozotanga ka kombo na chrétien mais c'est un Rwandais asa Rwandais donc ba Rwandais ba travailler ndenge wana ezali ma mingi sodeli na web sabino ke Kofi JB Wera Patrice ba longo to et tout boluka repentance parce que et comme tourne bino parce que tango et kokoma na tourne bino au moins beaucoup fa dans le Seigneur parce que bokendeki ko lia na muto ba lia kanete à se décider à banossi la nabino moko na moko alors ezamama dans le Seigneur ciel et terre et kotonda kala mingi te mikolo yo cimetière au ciel et terre et kotonda na ba artiste et kozala awa Rochero awa Kinkester awa Vieux Bokul awa Bouyolanda Wankovia Wera JB Marie Nakisa Bissam Bolanda na parce que bokende ko soutenir muto bo soutenir raté et comme tant on a bango ba comme sikoyo kolia bato oyo bodiaka mutu tupe oyo ayebi a contester testament ya Kinkester abundise bemba Kinkester akanga bemba Kinkester na nini akanga bemba Kinkester po ba rendre hommage te yo pe calamité bozo silana parce que makamongo ngongese koki ya makamunyo surtout donc tolobi makambo eza spécial papa Wemba ezali mawa mingi ezali vraiment mawa mingi conseil nazo pesa na Wankovia akota studio mbangu ayembela maréchal ya pe chef suprême ya village molokai parce que beaucoup aleli Kinkester a lobby général na ye moko akufi yo sikoyo ozalaka adjudant général ya Viva la musique parce que vous allez jamais na Viva la musique mais vous avez nos petits il y a confiance il y a Vieux beaucoup alors lelo au maréchal pe chef suprême il y a village moloka ya kei salela nzembo lelai conseil na kopesa yo vous avez un dossier ya viol les la en France malamu kutu okimano mbango bima Kinshasa oyata awa jija kanga yo ba bomba yo tozana na posa na ozala non na prison que yo kenolia poison pe batio na plan au zala les prochains. Alors Zakle, tout le monde c'est un taureau, c'est un malheureux, un collabo, un incivique,
oyo akwara ke ayebi nyonso heureusement nzambe apimela ye kotelema apimela ye propriété moto azolata bacouleur lokola 1000 pattes donc aza na chemise à rouge pantalon jaune ayebi même nini te allure te aza allure te aza na concordance te et puis la plupart ya et puis bato tout boyolekisa na concerté bayaka sopoto te Kabila apesa bango mbongo ya moke balia bana na bango bazosouffrir tout bake komona même ministre ya tutelle na bango et puis musicien bazo se plaindre bazolela parce que Kabila asilisa bango touche yango eza malamu kozala lokola ba Alpha Blondy aboya mbongo ya gouvernement atikala en exil ba musicien na biso il fallait bango tout bakima baya en exil baboya koyembela Kabila mais rere basalaki likolo ya mbongo bazwi mbongo pe na yebisa bino lelo oyo nde na yebisa bino plan Kabila yali akoboma ba musicien nyonso bayembela ye na lobi yango akoboma ba musicien nyonso bayembela ye alors eloko akokamwa awa soki eza na mutu fo ezala inquiété soki eza na mutu oyo fo apakata mbango ata na nzela makolo andima na ye koyeba juge na ba dossier ya viol ezozele na poto awa eza Wankovia esengeli na ye loko ya liboso na opese conseil ali akota studio asala déjà nzembo alela Papa Wemba parce que l'histoire se répète. King Kester akufi ba fanatique ya Papa ya King Kester ba boy Papa Wemba akeni Papa Wemba sali matanga ne moko na Molokai ayembeli King Kester mene ya phrase nzembo phrase oyo azolela ye blessure oyo azolela Papa Kester nzoka nzembo wana Papa Wemba azolela Kester te azali komilela ye moko parce que botala ba chaîne nyonso surtout ya monde bazwi nzembo wana ya oyo King Kester azolela Papa Wemba azolela King Kester yango baolela on Papa Wemba. Alors siko pe même scénario salami d'ailleurs Wankovia ba sine ndiezo landaye asali ba déclaration yena Papa Wemba bazako yokana te asali ba déclaration aweleli ko somba likambo ya bembe heureusement redi ami sa yeko zong sénateur abiyo ko kendete po yo olukela vie beaucoup ba problème. Le jour au corps, il y a Papa Wemba, le roi, ils ont comme à Kinshasa, Kofi Olomide, Wankovia, azo avion à Kenae Lomé. Puis si les Indiens ont continué, le lendemain, Papa n'a pas Kofi en Paris. Donc ils ont déjà si Indien. Or, dans le programme à Kabila, dans le programme à monde spirituel, dans le programme à Nzambe, les prochains Moutufo Koufa, ils ont Wankovia. Alors, et là, on y a Gogo Sal. Nangunga Oyo, conseil dans le Wankovia, aluka pasteur à solo aluka loba ba denile cité bino mo moni bo lumbu nene samwe na télévision les namsa bino ke baza ba aventurier faut aluka délivrance bo tiaka tembe bo moni na mobali ya mama 100 jours yepeli susu exposé na net pour na relaxer bino ke impudicité na bango comme na lolenge moko bango moko bazo na ba preuve pour baloba ke prophète maramba lobaka eza solo merci na bino surtout bo zalaki ko pesa ngai ba conseil pe bolobaki na lembisa bomoni ke lenga na dosé bango moko bakomi ko bimisa ba preuve ya impudicité na bango o koko na ngalo baka bazala impudique ba impudicité na bango e monani ko ma Pascal il mote mi Jean derrière impudicité na bo même monana na bazam entouré na ba démon donc Kabila un président qui agresse ses propres citoyens donc il doit partir parce que ezali mamingi na utko zo coup de fil ya Celio Ambrosio ya Eleison les magiques alobi azo présenter ba condoléances na ye na famille ya Viva la Musica pe ba congolais nyonso de la part ya bana Victoria Eleison et certes pour na Papa Wemba donc Celio Ambrosio les magiques na Paris azo ko présenter ba condoléances na ye na moni pe maître champion bienvenue na mwasi na ye na bana ba rejoindre Celio Ambrosio bazo présenter ba condoléances d'abord de la part de Victoria Eleison Paris. Alors, bolinga olinga te biso no surtout aux arabes combattants. Moni Papa Wemba azaki combattant et un vrai motete là akufi en martyr net Lumumba parce que souci na yalaki akufi en martyr lokola Lumumba. C'est pourquoi Papa Wemba akufi na scène. Papa Wemba akufi na scène et la cité que eza liwa moko y a des arrêts cardiaques ou bien eza liwa non ezali assassinat batieli poison en plein concert bozomona ba déplacement ba micro bozomona bien micro wana le Papa Wemba zoyemba
azobina et puis papa Wemba l'air azomata na podium alobiete alingi azomema bino na République démocratique du Congo aboyi ba terroriste donc abwakelaki Kabila jeton wana pour ayebaki bazali na plan ya kosalema be et bomoni bien c'est-à-dire lelo oyo tokokolobaki Côte d'Ivoire ba utiliser yango pour basilisa Kabila ou basimisi bango touche pour basilisa papa Wemba ou basimisi bango touche ou bazali de cœur ensemble ba travailler en convenance. Alors, et l'autre kamusanga, pourquoi moi si à papa Wemba Amazon a boyi basala autopsie. Wana itikali bino ba fana viva la musique, bino ba famille, bo que nous tourne Amazon parce que normalement papa Wemba c'est un grand monsieur qui est mort na 21e siècle, nous tout soka kufi fu basala autopsie. Mais à mon plus grand étonnement, moi si à papa Wemba a boyi basala autopsie. Or, et l'autre azobo sanake ce qui a boyi koloba vérité que ba bomé mobile na ye pour critiquer Kabila alta la sort ya moi si ya ale moloto ba pesa ki mbongo ebele pour aya ko kosa na stade que mobile na ye ba ange ba ko zo hypothèse aki ba tela ki poison lelo ye pe ba tela poison c'est-à-dire Kabila a aussi sa ba musicien na nyon surtout a tela ba poison ce qui peut moi si ya Wemba ayebi secret wana ba boyi aloba ya moi boyi autopsie salma ba ko tela ka poison. Alors, eloko oyo nga na koloba ezali ke biso tu toyeba ke ba Rwandais baza sans pitié bino tu oyo bo yembela Kabila et comme na tour inaye aboma bino moko na moko. RTNC chaîne nationale est raté événement parce que les Kabila les que papa Wemba kufi ba monde entier ba stopper ba émission na bango pour na rendre hommage na papa Wemba. RTNC loko les ali branche o esalaka publicité pe esalaka propagande na Kabila et continue ki bémission na bango et trai ko lobaté loko moté ba ko se ressaisir après. Pourquoi? Parce que ba yebaki eloko ko sa ya moni Kabila place à laki ezama kambo ya ministre ya nini ya culture mais un président de la République a tiki makamazo sala pour asa ko s'intéresser ko pesa ba ordre batinda ba avion tout et tout parce que banda kala muto abomaka yewana ndoki afina na butu yewana na tomo atuna rayo soki olalaki bien soki olamaki bien pour à se rendre compte soki makambo sala ki oyebi pe pourquoi bayembela ka Rwandais mbongo apesa ba musicien esila bino mo bozo mona lelo nde bokomi kolela lokola bokomi ko tie pression yango wana zo sala bino nde ngwana donc na liste ya li Wankovia Patrice Jibe Wera bozana liste. Mais ce qui est sûr, Jibem Piana na Wankovia barouwele la kokufa. Donc bangomi balé barouwele la kokufa ba proche ba kokufa parce que ba biloko basimba na ba kisi basimba na programme ya Kabila les Rwandais zoti na bango bongo. Na ndeko oyo ya Wera oyo bobenga ka Patrice un sorcier un mutu ya misala mabe azali pe na kati na bango. Alors Wemba ba bomi et likolo ya déclaration on a auto l'axabino a critiqué Kabila a n'aura jamais pas critiqué. Alors Alain Moloto Patrice na atoms ba utiliser ki bango pour na kotiela Alain Moloto poison pe na ngonga oyo moi si Alain Moloto ne na bagi ba si ba tieli poison pour aibi vérité. Patrice Lombongo Kabila a utilisé bango pour na koboma batu mingi ba komi ba témoin gênant. Il faut pas baleka. Donc Patrice na Lombongo Kabila a utilisé bango na Wankovia. Ce que balobi ni Wankovia nde muto apesa ki idée balobi ke Wemba lobaka ka kokufa na podium ikoza malamu boti la e poison wana na podium pour ça la lokola ke sera mardi papa Wemba sera accompagné à sa dernière demeure au cimetière. Hier, ils avaient critiqué les 32 ans. Il y a un gouvernement à Mobutu. Je veux dire. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus il y a même pas 10 ans au pouvoir, ils comptent. Par contre, il n'y a pas qui commis ce qui combien la FD. Et ça brûle ma partie partout dans le monde. Et ils s'en foutent du reste. Quand je dis du reste, il y a la population. Ils s'en foutent de la population. Le même film, aujourd'hui, il est milliardaire. Aujourd'hui, il a
chef d'État d'intérioriser l'alternance comme vertu démocratique, car il est louable de quitter le pouvoir dans la dignité. Monsieur le Président, Monsieur Kabila, il est temps de vous en aller. il est temps de vous en aller. Messieurs les Rwandais, l'air a sonné, il faut partir. Monsieur Kabila, il est temps que tu te casses. Tu dois dégager. L'air a sonné, dégage, Monsieur Kabila. Tu ne mérites pas le respect parce que tu n'as rien foutu pendant que... Voilà déjà deux mandats à la présidence. Nous pensons que l'alternance est d'évidence. Vous n'êtes pas de providence. Kabila n'est pas l'homme de providence parce qu'il a échoué lamentablement 15 ans durant au Congo. Un meurtrier, un assassin, un bandit de grand chemin. Ce monsieur doit dégager. Vous allez spécial breaking news Awa à Paris avec Proverbe 30-30. Vous allez qu'il y a ko finganga, il y a ko critiquer, il y a ko loba proverbe loba. Awa nazo lobate lokola mosali na Nzambe, nazo lobate lokola révélation, mais awa nazo loba étant que un intellectuel congolais, un combattant ou asala banalise. Donc na lingité makamna loba awa bo loba Nzambe mutayebisi. Nazape mbikulité, nazali pe mutu oyo asalaka kinganga kisite, mais nazali un messager de l'Éternel, pe un Congolais engagé. Alors Kabila Aouti Koboma Papa Wemba. Interview au Papa Wemba Sali à lobby il y a un mois passé a critiqué Bango, Nenge Bayaki Maboko Pamba, Bautara Rwanda, Nenge Bayibi Mbongo, Nenge Bazo s'en foutre na ba Congolais. Sengel Bunamino Baki ba Rwandais bazara très méchant, baza ba rancunier, ba pardonnaraté. Alors discours Oyo ne etindi Kabila asila nana Papa Wemba. Alors na web sabino que Papa Wemba azara combattant bandakala. Peu importe maramnini ya salaki, peu importe maramnini te reprocha qui mais Papa Wemba azaki combattant. Moi je crois mutakene ko diminuer combat ya Papa Wemba mende aza oyebi ba tete la baza soudé baza uni ba tete la nyonso monde entier bazaka moko bazaka famille moko. Alors bakene ko mona ye ko ye sa ke yozo be sali pana biso tika biso kimia kolobela suma kambo ya politique tepo mokonzi kuna Rwandais oyo awa obomangai yango moni Papa Wemba tango nyonso baza ko tuni makambo ya komba ya Congo baza ko répondre na kanda parce que azalaki na kanda pe lisusu soko olandi bien ba interview à radio olandi interview ya ba musicien ba komi ko akile Kabila ke ba beta so ba Wemba sera accompagné à sa dernière demeure au cimetière. Hier, ils avaient critiqué les 32 ans. Il y a un gouvernement à Mobutu, je vois bien. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus il y a même pas 10 ans au pouvoir, ils comptent. Par contre, il y a pas qui commis ce qui convient à être. Et ça brûle. Par partis. Partout. Et ils s'en foutent du reste. Quand je dis du reste, il y a la population. Ils s'en foutent de la population. Quand on demande des lobbies ailleurs, le père Ville, aujourd'hui, il est milliardaire. Aujourd'hui, là, dollar américain, même pas le front congolais. Il appartient à tout chef d'État d'intérioriser l'alternance comme vertu démocratique, car il est louable de quitter le pouvoir dans la dignité. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps de rassonner. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. C'est la vérité, la réalité. Suivez vous-même. Kabila doit partir, l'heure a sonné. Monsieur le Président,
attirer votre attention. Patriotes, je vous le dis clairement, penser au troisième mandat est aberrant. Voilà déjà 2 mandats à la présidence. Nous pensons que l'alternance est d'évidence. Vous n'êtes pas l'homme providence, évitez de Vous n'êtes pas l'homme providence. Avez-vous encore à nous proposer? Pourquoi ne l'avoir pas fait dans le passé? 14 ans diront tu n'as rien fait. Ça n'a jamais existé. Il n'y a rien de mieux sous le soleil. Et on a vite limite à ce fauteuil. On a vite limite à ce fauteuil. D'autres viendront et ainsi vice-versa. Le Premier ministre. Je crois que tout ça entre dans le cadre des préparatifs, mais aussi des détails qui doivent être réglés. Nous Kalongo, son ami de très longtemps, avec qui ils ont créé Zaiko Langalanga. En tout cas, tout le monde est là à l'aéroport. On retient nos larmes. À l'aéroport, certains s'effondrent. Vous le constatez. On ne pouvait pas imaginer un tel désastre. En tout cas, pas de sitôt. Papa Wemba n'était pas malade quand il partait à Kinshasa. Il allait faire son travail. Et on attendait le voir revenir en bonne santé pour continuer à égayer les Congolais comme il a fait depuis toute sa vie. Cet artiste né, c'est peut-être pour l'éternité. Vous voyez là les visages grimaçants de toutes les personnalités qui sont à l'aéroport. Et Koumani s'en est allé. Vébokul repose en paix pour l'éternité. C'est la voix de tout un chacun de nous. Nous n'avons plus que nos regrets, nos yeux pour pleurer et accompagner cette illustre personnalité à sa dernière demeure selon le programme qui nous a été donné. Le ministre de la Culture et des Arts a parlé tout à l'heure, avant que le corps ne descende. Il a dit que le corps sera acheminé tout à l'heure